biso na bandeko nanga na su na Belvi kandi ya bongo siko yo ata olingi nonga te ata oh ya boza binoko yagola Jimmy Limbondo okendo swana mbongo na pasi mutu apesi mbongo tata mo ayoka e mawa abi yango mwa mwasi aza mwana mobali ubi aza mwana mwasi na mekana kotindele mbongo asomba perruque ala tana mwa perruque na tana nde perruque esala ye yango la fille azanga perruque ya basuka bamesho bato bakangisa ngo bato bazana ba perruque ebele e moko leki na ba perruque ebele obitinga na kangisa mesh yo zo tiembela se ya on dit okangi suka mesh do la mwana mwana nyama moko bakangaka na Brazzaville ana ye wana ya gola na eroyo bino so boko bika so boye na muto ye bakiyete okoyaka so moni bato basali émission yo bo bina yo sa analyse na diembela kana na kombo na ye ya mwana mutu bino boza so bo diembela na kombo mutu bosuka suka bolinga bokotie na mabele luvunu boko kate aya mais c'est tout fiki hein kanga kombo na makasi hein mais c'est tout fiki à la barre avant de penza wana na première place no 25 Jimmy te Jimmy na 25 na deuxième place ya bana na sima ya gola po ya gola mutu amemaka ete na sima faut éviter isa ko la première ba ya gola oh yo mutu biloba loba ba kangisa neti ba nani yo ya gola yo finga kati ya gola yo finga nga na sala eloto yo teka yo bike ya gola finga nga mwasi na ko tshani liboko boete to na STT to a na kini ko tshani munoko bongo te ya amuluba boke banango yebi mamuluba na tina ofula bango ate na mi fula nga moko na bi boke bananga et puis botika kotanga bakombo na na tournage pona oyoka makelele na bino na lembi yango mingo ngata na oyoka makelele na ndima bakao na yaka potana oya na yo tanga bakombo faut éviter hein na ekoma na yo yagola ta munoko munene ta munoko yagola lolemo munene ko areke chasi pamela pesinga kombo hein loko za mutu mo asimbela munduki piso azotala ona sima caméra obitika kana tout abordi do sa makambo oyebite yana na posa otuta ete po na otala mwana otali hein ba paramètre noko Batista noko faut éviter noko Batista faut éviter hein ayagola te longi ya gola lokola mwana mobali basale chirurgie elongi makasi lokola pota mbaso so babandi ko traiter yango ta ekoma kota misunyu wana esa lokola ezobota elongi ya gola faut éviter hein otourna ngo cette fois ebike na ye kosala nini internet na ye oloba nini to oloba te makambo bato bakumisa biso babetela biso maboko bangembo bokeba ngembo éviter ngembo ya gola ngembo misilolo bokeba bozoya boye koloba batu na batu no mo bamoni okwa kiol on dit examen mo yango ba na monde à théâtre batu ebele minene comme ça mo ba examen mutu esaka sou bien te et si on a ko kita atterrissage pas de décollage na nzoto nanga atterrissage ezate omoni yo otiaka penda bilo na kati ya libumu nanga me nzamba sukisi yo pendant nga diembelanga fufu nango lia eza na kati ya libumu 2 ans fufu no zaka kati yo somona oto lia siko ko sali besoin ekei me ya lobe ezalaka nzamba kangoli ngai au moins siko retour mama na retour ozwa solo ya Kasangulu eza Kasangulu soki nini kimpese so ye ngabe na ya libanais mais c'est tout fiki à la barre tout fiki à la barre aroya libanais ona oya oyeba libanais basaka na biso makasi ya
ndenge olingi kasiko finga te po jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele. Voilà, c'est le temps, les mélis piqués par Machette. Et yo, y'a quoi là-bas? Non, bendo misu, non, zoto bima transparent. Merci à nos abonnés, très chers fidèles internautes, balandi à Gema, Ibé les télévisions, TK Superflu officiel. Pourquoi pas, bien qu'à ça, on a souka famille Bota. Donc voilà, moi, votre homme de serviteur, TK Superflu, maïs, moi, maman. Le 11 mars, c'est mon anniversaire, donc vos cadeaux, vos souhaits, vos appels, vos messages, ça me fera énormément plaisir. Donc, donc le 11 mars, c'est mon anniversaire. NK, Mamour, Nadia Kid depuis Paris, pourquoi pas la maman chérie à moi aussi, grande dame, chez maman Sakina, pourquoi pas la famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota Mokili Mobimba, voilà, tout le monde va sortir médiatique et belé, tout le monde ni président Baptiste a sorti médiatique, tout le monde dit à Golana, Bologo, tout le monde peut mis le logo, ako tumba toujours monde, mais banda va passer le jour ako tumba diama, diama ko ya donc, la banque na oluka diama, kalanga mwana muluba, oyo atonda mwana muluba ya mwindu, diama kalanga tu benata ko pantante par rapport à Mbetali, tout ça na ba rendez-vous mais tout ça na raté vu que mon les autres côté mais 8h chose até faut que tout ça la émission na diama kalanga chora na rutu chama maenge na para IFC na bana do na bala foba kimbongila mbandon cry mboaza na chaîne na vuda jamais abonnement mbisa benga ma jamais likabu 100% mo ko takati na epelele bonjour maman diama kalanga Teka bonjour bonne santé. Naza bien nangolwa nzambe nzambe zo batela taka grand prêtre nzambe na pesi mbote voilà parce que yo za mukonza pema na ngai ata muto alobi alongola nga pema so yo pesi nzela te do mo alongola nga pema eza te do pema na pema la keza nzambe ata yo muto yini nonga esala nga nisho ni fois na ebisao ero o fula matemo na nzambe nanga yaya na papa na biso na bandeko nanga na su na Belvi kandi yaya bongo siko yo ata olingi nonga te ata yaya boza binoko boni ba palpite bo ninga na trop boni yango teka na ina yeba eloko nini yango komo leka mundo zanga fula makana na komba Belvi kandi vraiment na ero na ero yo bino so bokomi ka so boye na muto yebaki ete okoyaka so moni bato basali émission yo bo bina yo sa analyse na diembela ka na kombo na ye ya mwana mutu bino boza so bo diembeli na kombo mutu bosuka suka bolinga bokotie na mabele luvunu bokoka te bino so bokomo yaka na kombo na ye yango ezaka nini yango oyo bimisi oyo boyeboye nakoya na bapropo nakoya na bavérité oyo mpe munoko munene oyo ye lisusu o ngai boye o boye mwasi no ya gola aza mwasi noni okangi munoko bino bateka bino boya na bayagola yango na monde ya théâtre oyo bakoma osakana mpe na bato lelo mpo bazwa mwa guya bandeko na biso ya mibali lelo bayagola bakoma oganga yagola yo zwa première ba vandana yo na ofandisa ko kala première ba yagola yo muta biloba loba ba okangisa neti banani yo yagola yo finga kati yagola yo finga nga na sala eloto yo teka yo bike yagola finga nga mwasi na ko tshali liboko boete to na ST to a na kini ko tshali munoko bongo te ya yagola finga nga yo yebi na sala yagola eloto nga na yebi ete na monika mwana mwasi moko ya mwana mobali basala chirurgie olobi oyo kinga mwana mwasi ya mwana mobali basala chirurgie po akoma mwana mwasi abimeli nga kamba mo boya ofinga nga yagola ta na kutana no pasaka tola nga na luka oza camarade no te na solisa ka opete yo motango yo kinga nde na oloba nga pe naza muko atombolo naza nani nga na yebi yo yagola faut éviter yagola faut éviter toyoka na internet se mambala okuta te yagola teka pesa o makambo te yagola yo ntango obima na yagola oyoka mikusa te mpo ata mwana bainfection yagola mokonzi ya bainfection yagola vanda jimi limbondo
Zwa deuxième place vanda. Jimmy Limbondo. Yagola mema Jimmy Limbondo na bon marché. Donc ya lingane mibale hein. Yagola amta bolingo. Yagola amta bolingo hein. Ndesiko yepo diembela. Na makombo abatu. Papa le bongisa micro tia on ande wapi. O diembela. Na kombo abatu. Ça va bongisa na micro na nga bien pour na poso le makambo est très important. Bon ça on bien voilà. Yagola. Jimmy Limbondo. Ok no so na mbongo na pasi mutu apesi mbongo tata mo ayoka e mawa. Abi yango mwa mwasi waza mwana mubali ubia za mwana mwasi. Na mekana kotindele mbongo asomba perruque. Ala tana mwa perruque na tana onde perruque esala ye. Yagola fia zanga perruque. Ya basuka ba mesho batu bakangisa ngo bato bazana ba perruque ebele. E moko leki na ba perruque ebele obitinga na kangisa mesh. Yo zo tiembela se. Ya on dit au kangi suki mesh. Donc là mwana mwana nyama moko bakanga na Brazzaville. Ana ye wa Yagola. Akangisi suki loko mtakangisi suki te. Yagola memi Jimmy Limbondo na bon marché. Melisa Jimmy Limbondo masanga. Melisa masanga. Po bete fene wana beta kayo. Erata. Ezo Jimmy Limbondo tal. Mwisi ya zaza. Jimmy Limbondo kima ekoma rankine. Yagola leka finganga ona za libele lokola 10 kilo ya ngulu ya kapela oso na fandi bolibele na ekoma na yo. Yagola tamu noko munene. Tamu noko Yagola. Lolemo munene lokwa reke. Chasi pamela pesinga kombo Reke. Ta lolemo Yagola tonda. Na kacha munoko. Yagola yo finga batuna loyenge pa ofukama. Bina bo sakana nzambe po bosuna mbata nzambe te mbata mbuta. Voilà. Yambo yo kosa batuna kati internet a. Oyepo fukami tako kangisi bango te. Yagola yo leko finga mamati. Bazo ngsabe mission kala. Yo leko finga. Mina finga batuna loyenge yonga na finga na kalikilaka. Na ocha lokolo na otala. Na eba ke siko na finga em supe ko memela lobiko. Ko to pe ko memela moi vie. Mais bino lokwa botala kate bo lokwa ba aveugle otambola na njete. Oye bate siko to beta njete ko beta on pe na likolo mutu pe na libulu ozindi. Yo leko finga mamati. Lelo zo luka mama bato okangisa yaya bo ça pe na respect ko un peu de respect s'il vous plaît. Maman na zaki première dame. Obino bokomo leka la kombo ne bo sakana nango. Ada première dame laisse pe bato ebele. OK. Mais là bino bokomi si lokwa jouer. Munyoso leka diembeli. Na kombo na e. Munyoso yo finga aye na kombo mama wana Yagola. Te longi ya Yagola lokwa mwana mubali basale chirurgie elongi makasi lokwa pota mbasu. So babandi ko tretango. Ta ekoma kota misunyo esa ko eso bota elongi ya Yagola. OK. Faut éviter hein. Yagola na elona ndo luko occasion o nzambe. Nzambe yebo bongisa makambo. Nzamba bongisi susu ngana ya. Ngana ese bino je suis belle vie kandi. OK. Soko yeli belle vie oya te. Ngadi amana oya. Na ndima mo benga nga mukala. Pota na ngaba ba mami bi ba ko ba mikala batu. Bonga diamande na obanga. Na obanga te loko boma ka basi balongola ngona ero. Na ero Yagola yo. Ozo makambo epa na ngana opia wango. Nga diamant na peso Yagola makambo. Voilà, merci beaucoup diamant. Mais la maman écoutez wana. Côté la sortie médiatique tout. Ta maboko Yagola milaya, lokwa 4 mètres à longe. OK. Lokwa chimpanzé. Maboko Yagola so temi bo moni forme tema kwa gorille. Maboko leki genou. Pour leki milai. Et puis on sait émission au finga batu, ya ba mabena robe ya 5000 francs. Ba robe watonga ya wenda 5000 francs. Yagola bananga eba na mona perigo chate. Pona mona mettre pa imo yaka nango boye et si là. Faut banga batu ko yaya. Poni mina bosaka na bato yo finga bato baleki yo. Baleki yo na makambo uta Afrique d'ici do telenga na bana. O me bango lokola makako azoke okufa na bana na e. Yo, oyo ko bonde la place kuna na soko pao na limité na première rue. Soko pao ebe ngote. Na sima be suite ba be soko pao po ezindaka mingi. Na ba pete soko pao ngo so laksini. Yagola zola na ndaku bakonda ku bakima pona érosion. Ma ezindisa bango.
fenêtre comme ma porte. Eh, yagola ça ma casse na ité quoi, otika. L'accès ndako no yaya. Yagola opération l'accès ndako na yo. Pour misi lolo banana pesa au devoir. Voilà. Na yebisa na bi tia cripsage na chambre na yo. Yo ngani odembela na lopanga ya famille kwa diemba. Tia cripsage somba mbetu. Ti lelo ya te siko opération l'accès ndako na yo. OK. To l'accès na bandako poto bangana. Yagola fonde pa batu mingi Yagola. Omoi ba fingi o mingi o telengani e pa batu. Tellement ça kindoki na kati na yo. Kindoki wana so bundisa na bato yo so ke vende pa na bango. Ba benga na faut éviter. Éviter teka. Voilà. Yebisa moi so éviter nga. Merci beaucoup, faut éviter Diama Kalanga donc Diama Kalanga il faut éviter Diama Kalanga sortie médiatique il y a président Batista. Président Batista a pas so pese makambuté. Ayeba ki na ya pas so pese makambuté. OK. Ayeba ki eloko te ya sa na internet. Mo internet to. Ba su kitinde ba su ba pese nga Diama ba singa vanda. O vandi ka ba question zo kutelo wana. Loko za na mutu mo asimbela mundu ki pigeon. Azo tala ona sima caméra. Obitika ka na tout abordi. OK. Do sa makambo yebite. Yana na posa o tout a été po na otala. Otala mwana. Otali ba paramètre Noko Batista. Noko faut éviter. Noko Batista faut éviter Faut éviter. Pour ma propos non ndenge zoela. Noko. Nga ndima ba kao. Nga ndima pena kao na openza la lisinga na gigi. Donc yaya to e baka elo to ya oloba na internet. Voilà. To ra ko sarate. Peut-on comprendre eloko motango so oloba makambu to liaki to melaki. Tant to vanda ko vanda pe na kita mutu ata mso abenga na tournage ata mso abenga o réunion moko boy abenga mso mama abengi mama lobi o na kita muningo vandi yango zo mo biso na basime ko biso ba planning to comme le quoi télévision à plasma paka ba beto mulanga skole ya moto na sima elongolo misuni nyonso na sima o komika mbala moko boye niko ani bivanda vanda tozo banda toto e bato so vanda wapi Président Batista awa yo ye elo esalite bino mo bata makasi kolinga te ndenge ozuya to na makamba effort po esila te eza kaka faut éviter président faut éviter wa président un groupe etala ma figure de star etala ma makasi président alanda ko et puis na za fan na yo mais ce que taka ce que fan na so wa yeli osiko do mokile ozika président minga olobeza mato na biso pe yokata misu pe mona biso to mona siko net mutu lokwa nga diamant na yaka ba vérité na kosa te so na epende zo kataka na pesi kombo ekangi taka sanga mwa biteke okomo komango na chaîne misi lolo sanga mwa bi zanga mwa biteke ya teke kangama makasi sanga mwa bi don ndundu raté voilà donc na mwa ka batu ba luka makambu ka na internet ba ka bandundu raté faut éviter na posa okota mingi te pona oya ngabe na yaka ndima bakao na ndima makofi ekwesa ngabe na sependa po makofi usopenda ba boxer oka tiki osuma vertige ko ba c'est bio anga siko na ngabakao wana lokona na zuango te na lukango merci beaucoup na nzongo te lukango Teresa lelo yeli soute comment na aoyate OK ponani aoyate omoni aoyate yaki na loyenge OK yango baloba na biso avant lo balikambo faut tourner le lemono 7 fois voilà wa bible nde lobi yango o tourner ngo 7 fois ebike na yeko sa nini internet na yelo banini voilà to loba te makambo batu bakumisa biso babetela biso maboko oh bangembo bokeba ngembo éviter ngembo ya gola ngembo misilolo bokeba bozoya boye koloba batu na batu no mo bamoni okwa kiol on dit examen mo yango ba na monde à théâtre batu ebele minene comme ça ba examen mutu esaka sou bien te voilà ba examen ba ebele oloba makambo ebite na batu no mo bafandi ba batali bo babi mitomane mutalokuta makasi mitomane batai ba babi oyo so pe to bito fandi seka to kota makamune akobeta pe loko mwa balukeli biso po retour ezalaka ba moni po retour wana ya tika to sanzela na biso ba rejeter yo tangu pukwa boyi yo muninga lo bozane minu aboyi yo siko ndeke
ndenge tanga otala osala mapapu abi o ndeko nanga pusa pembe na moni na mino abi bangisinga atali obie bomoni na miso lokwa mutu yaya miso lokwa mutu abangi yo mamodo ba tendance osala ngo te yango moni ba rejeter babi boyaka la kombo na bino moko boyaka la kombo na biso te ngai diamande na vanda boye lokwa na ebisi la bisalo ataka vice présidente nanga Léa Ndaya la pesi mbote maman présidente na biso ya la gloire ezaka Léa Ndaya bon séjour à Paris. OK, bon séjour à Paris Léa Ndaya. Voilà. Vice présidente na biso ezaki Sila Bisalu. OK. Na respect wana. Onga salaka nango ndenge ba edika ngai pa na biso. Na ko yate na vandi bo na vandeli Sila. OK. E banande nini? Na osala ngote po ya za tante aleka asala nga droit de réponse. Voilà. Alors na osala ngote alors tanga osala ngote pona ni bino pe bobanga batu te voilà boyanga odiembela kana koma Belgique kandi asala bino nini vraiment omana vine to tambolaka mutu na mutu asala na bale passé na ye voilà biso to sala mabe ya mabe so pena mutu atali boyo atali bien atangere mabe atali ka bon tena bomele moto mutu nanga po ni biso pe to ko sala ngote OK to tambolaka to na yanga baki lisolo ya Kasangulu, eza Kasangulu, soki nini? Kimpese. So ye, ngabe na ya Libanais, mais c'est Toufiki. Alaba. Mais c'est nani? Toufiki. Alaba. Aroya. OK. Libanais ona oya, oya Libanais basaka na biso makasi ya. Kasolo. Poto za ba setina te. Na oya. Wana Dubai. Na Dubai wa. Boyo ka tseka bazola biso ka na Dubai. Ape na Kinshasa bazola biso ba Libanais bazade. Na koya. On se voit nani? Yaya. Oye, bah on t'en a avec force. OK. T'en as avec force. Donc descente n'a pas moi à prison. Mais c'est tout fiki. Toufiki. Ça canate. Faut éviter Faut éviter mais c'est Toufiki oya. To bête penda lisola mais c'est Toufiki. Pas mais c'est Toufiki à mon bomi. OK. Ah. Si content to bête lisola mais c'est Toufiki. D'autant on bête à lisolo wana. Famille bota mon baboye baka ke diama azokende bota ou mafuela akende po wana na beto na confiné batu ngape na ke fana na nini esili on va na prison na vanda kitoko obabi na boya tenga na confiné bango po ngaso na vandi kuna seke musale ezate OK na vandi kuna bina bosa confinement siko tuna 4e vague 10e vague tasco 10e vague longo na 9 qu'est-ce que 10 kaka bloque cadena voilà to kangami muto oyate no bougie on a mais c'est tout fiki ça à la barre mais c'est tout fiki yaya mais c'est tout fiki hein kanga kombo na makasi hein mais c'est tout fiki à la barre avant da penza wana na première place no 25 Jimmy te Jimmy na 25 na 2e place ya bana na sima ya gola po ya gola mutu amemaka ete na sima faut éviter à l'obara tozawa voilà na oya tanga pe na oya bakao na bino na olembango ponga na oya na sabino ke tina okangisa bato eza alisute to kuta kana nzia to bundi na biso to kani so alipe ko makasa ko esa muninga se akwesi a gagner bato ba ozala ba compter ka 3 o gagner ba mo ba peso sentir to sala ngo bo mais c'est tout fika oyate mais c'est tout fika oyate mais soki ka ki pese o ebomi makambo yaya yo ye osambusi ngai oye po bi suite nango eza suite est faite ozela voilà yaya suite est faite ozela sikonga nazaka premier épisode suite est fait oanga eza premier épisode suite est fait non ya nango deuxième épisode te wezaka na salika série mbala moko esili pe série wala pe pesi makambo mbamo esi mpe bato bayebi ke ezalaka boye ti nango yango ememaka boye toyebana epui bokebana nga maa mungala na maa muluba bokebana nga oyebi maa mungala oyebi maa muluba nana ntina ofula bango ate na omifula nga moko nayebi bokebana nga epui botika kotanga bakombo na nga na tournage mpo na oyoka makelele na bino nalembi yango mingo mingi ata nayoka makelele na ndima bakao nayaka po ta na oya na yo otanga bakombo fo éviter Mamungala, mamuluba. Botika kombo la ngabina botaso bolati kombo batu boy. Oma boya otinda nga na lilita na boy. Botika kombo la ngabina bodiembe la batu na kindoki na bino. Bokoti singa na lilita na boy. Faut éviter. Bola panga penza. Nga chaka bino kate. Bino mo ba superstar. Nga na beta lisoro na bino te, na leka na nzea na bino te.
nga leka na nzela na nga sa mukina nga internet nga moko na yate na yate lamba lia na yo omona nga te ya ta buyo che huile d'olive na kati nga diama na yate pona boy na fi balibu misilolo bilo no lesanga na santi yango na kombo na Yesu esiko bana ko ya ko kita atterrissage pas de décollage na nzoto na nga atterrissage ezate omoni yo otiaka penda bilo na kati ya libumu na nga me nzamba sukisi yo pendant nga diembela nga fufu na ngo lia eza na kati ya libumu 2 ans fufu no zaka kati yo somona oto lia siko ko sali besoin ekei me ya lobe ezalaka nzamba kangoli ngai omona siko retour mama na retour ozwa sika na lac Lukamba alors yo okatisa ngo to po na makambo ebele na kati na yo mama ya Lukamba ni wa kombo babamba ya bima ya Lukamba ya mululu wat ya mululu ya nga na vrai muluba nga vrai muluba ndenga ya moni nga na mwindu muluba mwindu na vrai muluba totika bisala sa mese tufiki ya ozala alaba mese tufiki et puis bobenga ngate bobenga ngate po baje bokomo sala bobenga ba numéro moko boy bobenga ngate soza likamna nga ya internet to bandaki yango to sukisela ngo awa muto akimisa muninga awa azate to zawa. Voilà, merci beaucoup. Internet, nous sommes vers la fin. Yamasona biso nazaki na diamakalanga autoité ko pansanteke par rapport à Métali alobi que mais c'est tout fiki à la bas première ya mais c'est tout fiki osakana mais tout fiki ba na ba liboso po ba pansaka nteke. Nous sommes vers la fin. Message nous lancer na ba ndeko tu ba ndo partout de monde la famille Bota ba ndeko tu ba zo na nga famille Bota na lela bino fort. Voilà ya to so panique te mikolo to za opération ko ta vidéo ba ninga te tala ka biso moko boso otali emso epeso kanda ko tala te yo kanga makana wa biso en tout cas na encourager bino courage lata bino bo lemba te biso to équipe makasi to koya raté to sila raté do makasi wana nga na za nango na pesi yango bino boso apena makasi to zaka famille Bota toujours muto okima zate baonde ba okima biso bo ando okima ndambo ba réseau comme oya o asalibo azongisi mais c'est tout fiki à la barre. Merci beaucoup mais c'est tout fiki à la barre donc mon votre humble serviteur bosani awa Camara donc voilà il y en a stolé batu so balingara ngai na pesi bino mbote Jemima Ibele talaka yo Jemima Ibele mbote Bianca Zanga, Pams, Amba, Batunios, Bijou la reine, n'a pas son beauté, Bijou la reine vraiment. Yago les babitou la montée, Yago la ebioté, Ayebi et Siko Van Darate, la salon, la chambre. Le gars qui zengi, sien au bouquet, toi, l'oba. Yago mon a eu comme un cambouillot, aux amakambouté, mon bungu toulou. Voilà, merci beaucoup. Les 11 mois, c'est mon anniversaire. Vos cadeaux, vos vidéos, vos messages, vos appels, ça me fera énormément plaisir. Donc, moi, ma maman a boté le 11 mars. Donc, voilà. Maman Nangaï, Sakina, depuis quelque part. Pourquoi pas, maman, ma chérie, à moi aussi, NK. Nadkid depuis Paris, famille Bota, ma famille Tekademona, famille Bota Paris, Londres, Sénégal, États-Unis, Australie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti. On est toujours ensemble avec Belvic la patronne. Donc, film Abino, Torniol déjà, ils ont déjà donc beaucoup consommé film Torniol. Vous allez jamais décis. Et belele! Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24h sur 24h. S'abonner na yo
okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.